Bonjour, mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga maman il est à Neto. Na pesi bino mbote, j'espère que vous allez bien. Wa bino maman il est à Neto, ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa azoba telekimi ezali. Bino pe kuna kote na bino ndenge nini. Boyebi ke nga linga toujours koyeba ke bayeba ngai baye o balinganga soki baza malamu esala nga plaisir. Po bino bomoni nga déjà bobi ke maman il est à Neto aza bien. Alors nga pe fone yeba. Est-ce que bino pe boza malamu pona yeba yango il faut beaucoup mettre na commentaire pona yeba ke boza bien journée bandeli biso bien déjà bomoni déjà nzamba la musi biso na tongo ya lelo kolala kolamuka ezali habitude te ezali kaka grâce oyo nzambe asala ka biso pourtant tolalaka kolala ezali tant tolala kezala kwa tosaka na kobe en stage ya liwa bien je ne sais pas donc kolala kolamuka eza habitude te soko lali olamuki il faut senga nzambe merci olali olamuki libota balamuki bato nyonso to baza kimia il faut kopesa nzambe merci parce que vie oyo eza ya biso te lelo tokosola na makambo oyo etali ennemi na kati ya famille ennemi pe na ba amitié ndenge kaka tovivaka du vrai du vécu du quotidien yango makambo oyo tokosola lelo na kati ya Eliane Neto TV. Merci mingi na bino nyonso to obo dispose ata na bino pona kotala nga to pe pona koyoka ngai. Merci na bino nyonso to oboza déjà abonné na Eliane Neto TV. Ndeko so zamba no liboso kutani na émission oyo na kosenga na o s'abonner. Tango ko s'abonner ou activer cloche ya notification pour que ozala notifier à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso. Sinon te oya ko rater makambo ya kitoko po awa vraiment tosolaka makambo ya bien. Chaîne moko ezanga polémique tosola vraiment makambo ya kitoko. Nalobaka toujours que émission na ngeza pona obebisa te mais ezalaka nde pona kobungisa. Mais avant to banda lelo na ko banda na ko remercier nano baye ya ngai ya motema, baye ya ngai ya motema, baye ya nga ya motema. Alors lelo na ko remercier pe ko pesa ba mbote na ba obaza vraiment ba fidèle na kati ya chaîne oya Eliane Neto TV. Merci le bosso na kopesa ngwana maman abiso grand prêtre mère maman Lia Alidor, la maman de notre star Didiston Nike, notre star à nous, hein, notre fierté, la fierté du Congo. En tout cas merci beaucoup na pesi bino bambote beli place bozali boyamba ba bisous nanga o uti vraiment na kati ya motema, de gros bisous na bino nyonso. Malolo je te fais de gros bisous. Ah ah Malolo Lauriane kamata ba bisous na yo pe yango wana ba bisous ebele na lisasi famille du cœur na pesi bino bambote na bino ebele bino surtout ba maman na nga famille du cœur mami chérie kamata ba bisous na yo yango wana mete na nga bata papa edo dia wakana ba bisous na yo yango wana matiti l'angolaise la fille de ma mère je te fais de gros bisous Dinamo de la mer d'or loboko oyebi peza kotonga moi so alatisaka bato mabaya ya solo kamata ba bisous na yo yango wana maman Eugénie Mongai pour de mon cœur. Je te fais de gros bisous. Ba bisous na yango wana. So ekaokinga pour comprendre. Guylaine Moussoba, je te fais de gros bisous. Clarisse Kongolo, quand on est mobile dans le baka. 5 sur 5 kitoko, voilà. 5 sur 5 kitoko. Clarisse Kongolo, je te fais de gros bisous. Ma jolie abatu Anderson, kamata ba bisous na yo. Yango wana, Majaki Siku, je te fais de gros bisous, les seules familles du cœur. Mami Kadima, kamata pe oyoba bisous, yango wana. Awana boichi koyoka, les seules familles du cœur. Ma Marie Paul Lumbu, ba bisous na yo pe yango wana. Wana toujours les seules familles du cœur. Naep sarabino toujours que bien surtout vous êtes ma famille du cœur, vous êtes famille du cœur nanga. Bato du tout batalanga baza famille du cœur, mais sauf que zana 12 personnes moko bobazala à côté ou tozana en train de biso na expliquer kango chaque fois tout le temps na expliquer kabino que bango bazala ka mise à part. Mais bino so botalanga boza les seules famille du cœur. Ba Yolande tete boza les seules ba Yolande tete nanga wana ba fidèle. Ba Yolande tete Mouflette Mukuna Latina Joy, moi nanga ya mobali kamata ba bisous na Didier Massamba, kamata ba bisous Freddy F London, ba bisous na yango wana Olivier Essel, je te fais de gros bisous. Ba bisous na bino nyo surtout. Alors ndeko, s'abonner. Bo s'abonner na Eliane Neto TV. Bo s'abonner massivement. Bino ba obo tala ka ba émission. Soko za pe na baninga o kamati o partager les bango pe po ba ko kape ko découvrir chaîne oya Eliane Neto TV. Bo partager vraiment émission na biso. Voilà. Nalobi tout à l'heure que tozo sur la makambo o etali ennemi na kati ya famille, o etali ennemi na ba amitié, séparation et utaka wapi. Il y a deux fois ba séparation mususu et utaka te parce que
bato balingi bakabwana ba séparation mosusu ya kapo bato basali ke bato bakabwana bato mosusu bakabwanaka te non parce que balingi bakabwana mais parce que eza na bato oyo basaliki bango bakabwana. Mère Adeline Ngafula, je te fais de gros bisous. Mère Ade de moi c'est bato papa Willy nakamati na sali ba bisous na yango wana les famille du cœur. Voilà. Eza na ndeko moko abengi nga po apesanga lisolo po nga na betela bino bato nyonso to bazaka ba youtubeurs te bato nyonso to babetaka masolo te siko biso bato tobetaka masolo boye soki moto aza na likambo akobenga yo leki na nga na Allemagne kuna Irène Masiandoki, je te fais de gros bisous bandeko boyebi ke ndeko na biso Irène Masiandoki azoki ba problème na chaîne na ye na kosenga na bino bokende ko s'abonner bosabonner epai ya Irène Masiandoki parce que biso nyonso tozali babone botambolaka na biso nyonso to wana partout ba oyo na boyebaki te kaza na problème ya chaîne bokende ko s'abonner et pas ya Irène Masiandoki tour ezali Irène Masiandoki TV bo s'abonner kuna et pas na ye toza biso na biso bato ya musala moko o to sala na kati ya YouTube patron na biso za rane mais c'est Google. Voilà ndeko abenga po yebisa ngai ke maman Elia Nitu yaya na leki bana ya papa moko na mama moko bakabwana bato bile balobaki bato so bakomi na poto ezaka mabe poto ekabolaka bato te poto eza problème te poto ekabolaka bato te bato nde bakabolaka bato oyo balingaka komona bato bazala malamu te boyebi ke na na poto bafamille ebele ekabwana boyebi yango bieke bafamille ebele ekabwana na mboka oyo ya poto mpona nini eza te bakabwana mpo balingi bakabwana ezali na bato oyo balingaka te bato bazala malamu bango nde bakabolaka bato. Voilà pourquoi na kati ya mboka poto tolobaka ke poto eza mabe poto ekabola te poto eza mboka ya lokwa ya Congo eza lokwa to na kati ya Congo. Pourquoi na mabota na biso na Congo ekabwanaka te? Pourquoi il faut ya kokabwana na poto ekabwanaka parti ya maloba ya bato songi yango nde tiaka mabota esanini ekabwana libota oyo ezali yaya na leki bana ya papa moko mama moko bavandaka na kati ya mboka na biso na France bandeko mibale oyo camarade ya yaya aye na songi kotia na kati ya na biso bino ke bana ya papa moko mama moko me mutu ya libanda ayeli bango songi aye kotia bango songi boyebi makambo oyo akoloba ndenge ezalaki balobaki ezalaki bato ba rapporteur bato bayaka kopesa bato makambo bato bayaka kolobela bato makambo yo vandi oyebi te ya lobaki yo za boye sikoyo ndenge tozaka wana mutu na mutu azaka na motema na ye mutu na mutu azaka na maele na ye mutu na mutu azaka na ba réflexion na ye eza na bato mosusu soki ayoki likambo balobi oyebi te tala ye kutu alobaki boye pona yo alobaki boye pona yo il faut za na bato moko baza na ba réflexion moko bapusaka makanisi mosika par exemple lokola ba mama Eugénie Mongai soko oyebi se likambo bandi ko analyser est-ce que likambo penza eza boye ye moko asali atali po habiter likambo eza boye te alors bato lokola ba mama Eugénie Mongai baza ebele te na vie ata babiso oyo nga soko ye koyebisa ngai ke tala boye tout de suite na kozo décision te na kotala na réfléchir est-ce que likambo balobi eza ya solo obandi kotala siko moto ye koyebisa nga likambo aza nani intérêt na ye eza nini intérêt na nga pe eza nini soki bato bobandi ko réfléchir bongo tant bobandi yoka makambo nakanisi binemi ekozala susu te mpona nini parce que avant okoma ennemi na mutu il faut réfléchir mais il y a des gens ayoki likambo malamu pa ekoti na motema ekangi abie likati mwana ya mama na papa moto akaboli bango aza nani camarade ya yaya akaboli mwana ya mama na papa akoseli leki makambo epa ya yaya na ye tala leki na yo boye tala leki no atongaki yo leki no alobaki ntango bozalaki bana ezalaki boye tala leki no alobaki na nga boye tala leki no yaya pe olia avenga leki na ye avandisa leki na ngai nga na oto abandeko toza bana papa na mama tala moto ya libanda moninga ye koloba na nga boye leki eske makambo balobi eza ya solo ayoka leki ne yaya asala ndenge wana te yaya mbala moko abenga leki yo banda lelo bosana nga na asu ndeko na yo te bosana nga na vi na yo lelo oyo ato oyoki nga na kufi kotia makolo na yo te
ate bembe na nge zo pola wana tika yango bankusu balia yango bembe na nga epola bankusu balia yango oyo mana ngo ata Koffi Olomide bankusu balia era nzembo ani bo mesana nga yango ezaka ndenge wana era nzembo lido salozonga ndako na ye sokozongi te okoyoka sango milelo po ata kutu moto yabetaka ngonga ya katoliko soki abeli akokosede menamour te alido menamour te je t'adore ya na place moko mopo ayembaka bakusubalia soki motema bamemela yo sango ya bolingo na yo Alidor mon bébé Alidor dors bien dans mon cœur parti wana ka ekiminga lo bankusu balia motema sima babisa nini bamemela yo sango bankusu balia motema nde mopa wayemba bankusu balia motema sima bamemela sango ndeko na mwasi alobina lekini ata ebembe na nge efanda na bankusu balia yango me yo komeko tia makolo na ona matanga na ngai te maloba oyo batu tobimisa na munoko na biso bandeko foko kontrole yango il faut ko kontrole ozoloba nini makamu nini yo ozoloba na munoko na yo boyebi maloba tango ebimaka ezonga aliso te boyebi pourquoi bato bazaka na bakanga na mitema boyebi pourquoi ennemi ezaka na mokili les paroles maloba tango bima oso bimisi tellement bimisi maloba mabe na motema na yo na ebimi parce que Bible lobi qui c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ou ezana kati ya mutu bimisi ya mo libanda soki muta bimisi libanda ekoti mutu muso sale passe tikali yango botaka ennemi yango botaka jalousie yango botaka makambo mabe bande ko Bible yango mo elobi avant ko ba faut tourner le lemo. Cette fois, tournez le lème et là qui s'y réfléchir avant de parler. Mundela lobi trop parler peut tuer. Wana mundele. Bible lobi munoko elobaka mingi sumu kaka mingi bande konangai. Munoko elobaka mingi sumu kaka pe makasi. Yo mutu soko zaka hey, lokola chaku. Oko sumu ka trop. Soko zako kwa kula lokola ya chaku osumuka mingi babato bando kima yo pona koloba ndeko mwasi oyo aloba na lekine ate bembe na nga elali wana na préféré bankusu balianga me yo te eloko ni etindi ndeko oyo mwasi asilika boye na leki na ye biyoka yoka koyoka yango wana na sepelaka na mateya moko bateya biso na Arche de Paix na pasteur moko ateyaka biso wana alobi matoi na yo ezala poubelle te moni poubelle eza eloko eresevaka nyonso kushe ya bana mikuwa ya mbisi ata banini baprotège slip biloko nyonso tu poubelle ya resevaka nyonso alors matoi na yo mutu ezala lokola poubelle te ekotaka makambo nyonso tu na kati ya matoi na yo mutu matoi na yo ezala lokola poubelle te ndeko na nga ndeko mwasi oyo aloba naleki na lobi lelo oyo soki nga nalali na se ata bankoso baye yo koya te me eloko ni etindi ye troisième personne ayaki na kati ya songi na kati ya libota ya bato songi na libota ya bato ata bosololaki na leki ata leki atongaki ya na ye ozo obligé te soko moni muto amayele tango moni muto aye kotonga muto loba te wana za ya na yo so bana ba problème na bino na famille bobongisa na famille soki bozana ba problème na famille bobongisa makambo ozo bisanga za ma famille na bino etalinga ite eko servir nga neloko moko te ya makambo famille na bino soko okateli mutu ndenga wana komona akoya soko lobana eloko te ya lokola bato neso baza kovandi mutu abengi oyebi te tala yebo eta sobi ete nalingi na nga te wana za camarade na yo
So bana makambo na bino bobongisa bino mibale nga na boyi nanga bokomona soki bato bazoza ba réponse a bongo basongi osala nini ekodiminuer kosila te po soto bite kosila eza impossible songi osala nini ekodiminuer na kati ya nini ya communauté eya na bato mosu avandi afondelo makambo nga na yebi mutu alobi mpenza ke nga soki nakoseli mutu likambo nakokomisa yango mpe ya solo likambo lokuta ya mime nga so nakoseli mutu likambo nakotravaille yango nakomisa yango mpe ya solo nga mutu asayebisanga bongo na monoko na ye ngai nga bia bon abi yo saka na ngai ye nga na monoko makasi ti nga na monoko makasi moso nakoseli mutu likambo nakomisa yango mpe ya solo bato ndenge wana tala mutu ndenge akaboli yaya na leki skoto simba kama maloba oyo alobaki ata na kufi koya te ebembe na nga malamu bankusu bali yango yaya oyo pe problème ekomelaka ye te problème ekomeli ye mais sikoyo nde problème ekomelaki ye mutu akufaki te mutu akufaki mobali na ye akufi tango mobali na ye akufi ndenge ezaka na matanga yaya avandi azozela ti famille ezoya bato bazoya na mutu na ye ayebikaki leki na nga osala nini akoya abosani maloba oyo alobaki ke ata nakufi tike bembe na nga bakusu balia yango abosani maloba wana mobali akufi mpe kaka na poto mobali abimi morgue cimetière bakuni atikali komona leki ne na matanga te ntango omoni leki ne na matanga te sikoyo leki lokola azoleka mona yaya ayebisi mpe bandeko mosusu te ndenge naza awa yaya ayebisa kamarade ya yaya ayebisa yaya ke nga naloba boye nga naloba makambo ya songisongi botala maloba ya alobi na nga ya solo wana mpenza ya Julien alobi na oboye famille mpe ezolika mwana etie na motema bavanda nango ya Julien akufeli mobali akufi zanga mbongo mezala na bato pokoki kozala na mbongo evandi yo na saki ekesomelo de liprendre te esomelo de liprendre te mpo mbongo elobaka te etambolaka pe te doliprane fo benga kaka Guillaume yako kesomela nga doliprane soki Guillaume ango boloba na te nayebisi bino ke mobali ya Julien akufi leki wa mwasi mpe amoniti mobali ya Julien akufi azongisi makanisi mabi ya Julien alobaki na nga ata akufi ebemene bakusu bale bonske mobali nena kima na kini matanga te leki avanda kena matanga te lokola mpe bandeko bayokaka likambo wana nde ya na ndeko na bango balobaka avanda ndenge wana kasi kaka ye mutu ayebisaki na ndeko neki ata na akufi koya matanga te bakundi mobali bobita bakundaka mobali ndenge ezalaka mwa bandeko botikali bovandi akangi motema koki te abi Julien vraiment nakufeli mobali Julien aye te apesi ndeko na bango mosusu nzela bi Julien aya wapi yo bosani oloba na Julien ka to okufi ebemeno bakusu balia bongo sikoyo ebema mobali na onde Julien aye na matanga na yo te parce que olobaki ata yo okufi sikoyo eza mobali no moto akufi ezaki nango kaka kanda nalobaki nanga mpo na kanda balobi jamais mwana mama na ona papa na yo tango oyoki likambo mutu ya balabala mutu ya balabala ya mutu afami te aye koyebisa yo keleki atonga yo tala leki na yo boye tala boye kotonga bato nyonso to batongaka soki mutu aye koyebisa yo ke batongaki yo tuna eke ye ntango atongaki ngai yo olobaki nini parce que moto atongaka ye moko te ezalaka oyo alobi oyo azongisi oyo alobi oyo kotonga ekendaka ndenge wana oyo alobi oyo azongisi oyo alobi oyo azongisi oyo alobi kotonga ekendaka bongo okangela mwana mama na okanda olobisaka mwana mama na yo te ata okufi ebemeno mwana mama na yo aya te soki okufeli mobali mwana mama ya kosala nini ya Julienne
Oh, ezalaki na oka kanda nde bayebisaki nga te bandeko. Oh poto, famille ekufaka. Famille ekufaka mpona nini? Mpona makambo biyoka yoka. Balobaki boye, ezongaki boye, basale bato balinga biyo oyoki likambo pe le na motema. Non, mokili etambolaka na dialogue. Maman Chantal Kimpoanza, je te fais de gros bisous kamata bambote no yangwana. Maman Suzanne Amine, ba bisous no yangwana maman Suzanne Amine. Ya Marie-Jeanne, je te fais de gros bisous yaya. Poto eza na likambo te. Bato baza na kati ya poto nde baba ba problème. Conseil. Nebisa bino ke mission nanga eza pona obebisa te, mais za rande pona kobungisa. Conseil na ko kopesa bino bandeko nanga. Kozala ka rapporteuse te. Na lobi rapporteuse parce que songi za mingi na bana basi par rapport à bana mibali. Ata muto lobi na o likambo. Ce komuni ya likambo kotonga pesa ye conseil. Lobani te ndeko boye te. Ya malamu te makambo lobi nanga. Kozongela ngo lisusu te loko lobi nanga nga na bombi so lobi na mutu musu ake ko lobeza malamu te ndeko no bosa nini boko kabwana. Ya na bato musu nga mona balinga baza malamu te makambo eza na bato ebele omona kaya na leki balobanaka te ndeko na ndeko balobanaka te ba camarade balobanaka te pona nini pona eza na troisième personne moko ya kana songi ya ko loba makambo mabe ya na bato mususu vina ye ali komona bato baza malamu te soki boza malamu ye motema ezo nyongama. Motema ezo nyongama pona nini baza bien. Yana batu mususu baza divisé pour mieux régner. Yana batu mususu akaboli bino mibale atikali na akokuta batu mibale bazaka bien. Atibino songi bino bokabwani. Tant bokabwani ya garder relation na X a garder relation na Y. Mais bino mibale X na Y bokabwani pona ye. Mais atikali na ba relation na bino. Garder relation na X na Y. Mais bino mibale bosani ne bokabwani. Bato ebele bana molimo kosangisa te. Bato ebele bazana molimo ya kokabola. Alors, bandeko fo kozala mayele. Ndeni bokenda ba église bozo na molimo discernement te. Bokenda ko loba nzambe molimo discernement bozaka nango te. Soko moni muto bandi ko yebisoka oyebi te. Tala yeboye. Alobaki boye pona yeba dembala moko molimo destruction, mopanzi, mokaboli, station radar. Yeba mopanzi. Sikoyo. Ya Julien na mona ki mutaki na kanda. Po ayokaki. Alobi mabe po na mona mama bango. Mais ayoki motema pasi te. Ndenge mobali na ya kufi. Mwana mama eko kunda semeki te. Esali pasi. Ayoki pasi te. Ayoki pasi mwana mama azali alamukana tonga kenda ape musala me maloba oyo lobaki etikala mwana mama tashi na motema mwana mama pa yeta bongo ayaka pasi poani bandeko musu bayakiti bandinga bayakiti mais pourquoi motema na ye esali parce que mwana mama na nga yete pona nini esali ye pasi poza mwana mama moninga malaba yebaki na tango pasi me maloba bandeko tokebaka na maloba oyo tobimisaka na munoko na biso eza très dangereux. Yango na yo mutu soko za na kanda mutu amayele so za na kanda vanda calme okobimisa makambo komi yo kanda mutu esala kinga me kanda wana so zokisi mitema ozokisi mitema et puis na mokili ezalaka bayemba kolimbisa moto ezali kobosana likambo te kolimbisa ya kobosana te yango bomonaka mutu soki bosi bokabwani na mutu bokabwana bozonga na lisu te. Pourquoi? Pona batache ezaka na kati ya motema vandi botali mutu bi ya loba boye pona nga soki ka bosi bobebana na mutu bandeko conseil gratuit bozonga na lisu te bozonga na kate na batache etikala na kati ya motema yango wana mutu amayele avant koloba balola na nolemo na yo cette fois ndenge Bible lobi bandeko mingi bwana kati ya mboka poto bokabwana ekota na kati ya mabota ebele
ba famille ebele za déchiré. Pas parce que balingi baza déchiré, mais parce que batu ya libanda nde bayelaka batu ba problème pona ocheki batu basala nini bakabwanaka. Yana batu balinga komona batu baza kimia te. Yana batu balinga komona batu baza atanga kande na osala émission boy. Ebele pe ba hôtel ngaka boyo kaka kanda. Ba fanatique révolté epai. O ba kota na fenêtre epai. Otaka ya olaksani. Te na olakse le côté. Na olakse le côté, on donne ce qu'on a. Na opesaka onga la zanango pona moto ya mabete. Nazo pesaka onga la zanango. Parce que kolo lisolo oyo asaka musalo te moya ko betela bino lisolo oyo ezate habite na kene nango pa mameliani tu mameliani to amuta kimia. Alo baka pe mission eza pona ko bebisa te meka pona ko bongisa. Ana lobi ana bebisi te na bito bongisa. Luka kimia na mutu nyoso kola mukeza habitude te. Kolinga kate munoko no lobaka maloba ya mabe mingi ya malamu te. Maloba oka biloba lobo ekotisa batu ba boloko. Olobi likamuka nto olobi okoti pe boloko neti je ka pona koloba. Biloba loba ya malamu te bandeko. Bandeko ebele o bozo talanga boza na kati ba problème na kati ba famille na bino, ba famille eza ya kokabwana, baninga baza ya kokabwana, vanda réfléchir. Soko ebike bokabwana na bino, e wuteki na mutu moko quelqu'un ka yaki koloba makambo seke bokabwana. Oyebike na kati na yo, wana mabe ndeko te, zwa téléphone benga ndeko na yo, loba ndeko na nga. Na vandi 30 ans moulaye, na vandi 1 année, na vandi 2 ans, na kanda na kati ya motema parce que oloba kaboy na yo kakaboy, na verfia ki te soza ki toza ya solo to ya lokuta, na sengo ka bolimbisi. Bible bina biso, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Mabote bele kabwana, pote kabola ya pote kabola batu, te batu nde ba kabola ka batu. Ba famille beleza déchiré. Batu mingi bayoka na soute. Ka pona nini maloba. Olomi daemba maloba ya bato jamais kozalaka ya bien et abakisi. Si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Surtout salani mabete bakako limbisana. Ndeko luka ndeko na yo. Yo oyebi ke ngaso na kabona na ndeko na nga ya pona biso mbalete za pona troisième personne akotaki na kati luka ndeko na yo. Soko za moninga na obo kabona ki pona bino mbalete troisième personne akotaki yo ozaki na kanda. Yo oba yako bisa makamwa mabe luka ndeko na yo. Bosa nini bosolola. Le linge sale se lave en famille. Lelo oya Julienne bato bele ba ki entouré na matanga mais aluki mwana mama na ye. Mais mwana mama lobi jamais yaya. Kaka ndenge olobaki ata bankosu balia yo ekosala mabongo. Yo pe leki na pese conseil. Kitisa motema. Zongisa motema sima. Makila oyo eza na kati ya bavin na yo, ya na kati ya bavin na ya na yo. Boa bandeko. Mutu alibanda ya kabola bino te. Diviser pour mieux régner wana, il faut que ça y est soni. Bato baza diviser pour mieux régner, il faut que ça rabango soni. Pona lelo to suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nbeshinini bana betu bons. Bye bye.